Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Encore Sœur Eunice Manyanga. Je ne pensais pas que na route fan de sous na kiti nanga oyo pona kolobela sous sujet à Sœur Eunice Manyanga. Mais il faut to lobela ngo po eloko oyo. Soki to telemeli yango te na communauté na biso. Batu ba changer te. Bino na ngai boyebisa nga place nini Sœur Eunice Manyanga asali mabe. Po basalela ye analyse jour et anniversaire nae. Sœur Eunice Manyanga, je n'ai jamais vu de personne simple comme elle. Elle est tellement simple. Elle est humble. Azan a fruit de l'esprit katinae. Koutou pendant concert nae, Sœur Sandra Moui a Kotaki a yembi pe témoignage nanga ba sepelite babi non. Nenge Sœur Eunice ayembela nzembo ne bongo nde. Maman Sandra ayembaka très bien. Je te dis que Maman Sandra ayembaka tellement bien. Mais tant à côté ayembi batalobi une version wana oya Sœur Eunice Manyanga wana. Baboyi Maman Sandra à côté ba fière ba esthétique baboyi. C'est-à-dire que Sœur Eunice, les gens l'aiment comme ça à cause de sa façon d'être Nzamba tomboli bongo. Preuve. Bongo ndenga leli mama nae. Aleli na batu nyonso. Aleli na batu tout. C'était vraiment très bien l'équipe na King. Alors Sœur Eunice, jour ya anniversaire nae. Papa Bokecho. O aza lokola te mais aza papa nae parce que na âge Eunice Manyanga. Bokecho aza na bana baza na âge wana pe. Papa Bokecho asaleli anniversaire surprise. Bon qui peut émission on a côté qu'on peut ananer la NG officielle en tout cas na sepele makasi na attitude à Bokecho, il a agi comme un père. Il est là pour elle. Bokecho a aussi la nuance sur Sœur Eunice. Azala na kimia. A sentir absence te ayoka bien katinae. Et je ne sais pas dans quelles circonstances la Sœur Eunice a péci âge naïe, notamment le 1er avril 1990. À Kokisi, 35 ans. Quand elle fête les police 35 ans, prophète Monko Lobio, Sœur Eunice, a salé sagesse, a comme ko salé la sentiment. Tout le monde a kippé, Sœur Nanu ma femme Tamar, à côté ba sentiment wana, tout le monde ndenge soukeli, à côté sentiment te. Pourquoi tangazaki pauvreté, alobaki agina été. Pourquoi un prophète s'il vous plaît. Ndenga mi bombi te boye. Alo maramba ko kufa na kati, Sœur Eunice. Ah papa, na otia vidéo kana mingi parce que nga zana mutaba preuve. Après si verset mon na Bible wana abatamaki il faut ko batama patati patata na mona fandi na lobi o soki oke na Google obeti Koffi Olomide ba opeso biographie ya Koffi na agina kana mingi te sila autaki kopesa aginae. Ebi agesila anabotama. Joseph Kabila kutu tanga okota na kibo président République mobimba baebi agde ka aja fachinde to yebite. Aja fachinde to yebite. Mais aja Joseph Kabila République démocratique du Congo mobimba to yebe age. Je crois que c'était l'année passée. Deborah Lokalo avait publié son âge. Deborah Lokalo a 30 ans. Donc, on a bien Deborah Lokalo. Elle est vraiment ma petite sœur.
mais so botali Déborah local botali nanga au moins local Déborah local aza mokolo nanga maza leki penza po ata leki wala ninga si maza âge mona Déborah local te aza penza leki isaki problème te ka ata yo commissaire tour ya sœur Eunice apesi âge na ye ce qui est normal oza âge nini oza na mbula boni naza na mbula boye yango nde fo bolobaka sœur Eunice aokufa to akomi na aza en tout cas je comprends pas internet Noela Madinga uti koloba ngone émission na asali na Congo Africa alobi boye alobi bino bato mosusu bokozwa ba malédiction ya makambo mosusu oyo boyebi motu na makolo te. Personnellement ngai ni la NG officielle namona ngai lo moko ya gravité wana na âge sœur Eunice ndenge apesi âge na nde naza boye na biso toyebi âge afali je crois ye moko aloba âge na ye Cindy Leker toyebi âge na ye auti okokisa soki 40 ans je crois toyebi âge na ye donc biso bachrétien bakóma na système moko ya kotia kindoki même place kindoki eza te quand le monsieur dit que tant ozalaka pauvre pourquoi olobaka âge non te qui connaissait sœur Eunice quand elle n'était pas célèbre personne ne connaissait Eunice quand elle n'était pas célèbre maintenant elle est célèbre akomi public tout le monde bato nyonso bayebi âge na ye eza yango wana akosi te mabeni po prophète moko boye aya kotangela baverset biblique mpona âge na manke prophète wana respecté mais namoni nanga kindoki wana na kati te yango nasalaki meme émission na nga na réseaux sociaux oyo nalobi namoni nanga kindoki moni na Afrique tellement totomboli Satan makasi totomboli Satan à tel point que bato mosusu basimbi kisi po bakanisi lokola bato oyo bareusure bazwi yango na kisi bango bakoti kisi mais peut-être bato wana oyo mosusu bareusure bakoti na bango kisi te parce que nous en Afrique la réussite est synonyme ya kisi donc nzambe apambolaka te befort epambolaka te bible elobi celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus nayebi vraiment passage yango bien te na olobako na lingala ozolala ozolamuka epi bobole kokanga yo nayebi passage yango te mais eza na bible c'est-à-dire que nzambe aza nzambe bafainéant te soki otuni mpe sœur Eunice histoire na ye po akóma mpe bongo eza mpe résultat ya baprière ebele mais pas seulement de prière ya kosambela mais ya kotravailler parce que po akomela bino nzembo wana il a fallu qu'elle travaille et puis banzembo ne eza na basuccès nzambe apesi eza moma na ye sœur Eunice eloko ekomele te mpo moto abimisi eloko wana aza nzambe te de deux asali mpe lo moko ya mabe te pour naotela no video kala mingi te elle n'a rien fait de mal asali lo moko ya mabe te koloba âge eza lisumu te eza na interdiction te eza mpe mabe te ça n'a rien à voir avec la Bible koloba âge ça n'a rien à voir koloba âge kobomba identité peut-être ne pas se révéler, c'est autre chose. Ne pas donner sa position, lokola Sarah na Abraham, baboya ki kolba kwa moi c'est mobile, mais Nzambe a pinissé kaka batu pona likambwana. Mais oh sœur Eunice asali, aozala pinite, aokufa te, aumia na mokili, aoza problème te, esali pe loko te. Esali pe loko te. Nayebi te entre parenthèses ceux qui kozala na spiritualité pe iza lokumu onga naza na spiritualité koleka mutu songolo na nango aza na mesure thermomètre oyo emesura batu spiritualité moke spiritualité ebele chacun sait la relation qu'elle a avec son Dieu en tout cas eloko wana vraiment bolimbisanga baprophète ma prophète nyonso mena koloba ya Congo mpo nga naza congolaise baprophète ya Congo
botika okotisa na distraction boteya liloba nzambe botika okotisa na distraction botika kotia bakongole na molimo wa kobanga botika kolakisa batu kindoki partout botika kolakela bana batu mabe botika kosuete mabe na bana ya batu. Quand tu décides d'être prophète, sois prophète pour toi-même, pour servir ton Dieu, pour édifier le peuple de Dieu. Arrête de commencer à souhaiter le mal pour les enfants des autres, pour des choses inutiles. Je pense que j'ai parlé. Nalobaki en na ko défendre Sœur Eunice na suka. Bo sali bwepwani. Aza résultat penza ya prière. Sœur Eunice aza témoignage. Il y a comment dire, aza témoignage ya bato non bazuité. Ya bato non ba comité mutu mususu ofanda bwa lubi nzambe soko sela ki Sœur Eunice manyanga sela pingai ka ya femme Tamar eza mususu po mobane pa aza penza pa aza na pa rebelle ma rebelle komili femme Tamar mais Sœur Eunice manyanga asali biloni depuis bobanda ki ba analyse asali biloni de côté. Alors, montez la vidéo, je pense qu'on a lobby vraiment. Parce qu'il fallait qu'il y ait loba. Vous ne pouvez pas vous réveiller toujours un matin. Vous avez la rabato, ba analyse, vous avez souhaité rabato, ba liwa. Liwa, ils ont beaucoup de nzambe. Mutu soka kufi. Ata Satan. Mutu abomi mutuana. Mais ce qui nzambe a permis, ki naloba eloko ming nalobaka, diable kansa loko la, yé pas ça la kanzoka. Ezalaka na kati ya volonté nzambe. Même quand Satan abomi mutu, c'est toujours dans la volonté de Dieu. C'est toujours dans la volonté de Dieu. Yes, parce que nzambe soka permettre le côté komakati. Mokile salema na maloba ya nzambe. Motema moto babaki na delukia so prophète Israël otuna nanu. Prophète Israël, est-ce que mosala nzambe akoki konoba âge na ye osambelité na pekisako memanga wa témoin de Jéhovah. Ouais, c'est émission et musicien mondial. Et ça émission chrétienne. Mais bah aussi que l'opé. On comprend que le ce qui va pas côté yo Nadia, ils sont quand même sur sambela ba ki mabango mo. To quand même sur sambela. On comprend. Kolo na pesio merci, na pambolé émission yo ba de bala de soit béni na kombo na Yesu. Amen. Amen. Alors, prophète Israël. Oui, maman Nadia. Que Mosali Nzambe a koki koloba âge naie aux yeux de tout le monde. Maman Nadia, na katia Bible, comme la histoire Esther. Esther a na kombo Adassa. Avant comme Esther a na Adassa. A outaki na Babylone. Na Babylone ba nomaki Esther. Mais comment les a Adassa? A na oncle na Mardoché. Mardoché et oncle Esther écrivait. La Bible dit clairement que Esther avait orpheline de père et de mère. Mais Mardoché enseignait à Abissier qu'on dévoilait tribu na yote, qu'on dévoilait âge na yote, qu'on dévoilait combo na yote. Très bien. Vous comprenez? Voilà Adassa. Ce qui a dévoilé qui, combo na yote Adassa. Il y a un problème. Il y a un moment où Mardoché nous rappelle Esther. Abi biso ba juif to linga to kufa. L'homme ko ba établi par Aman. Yo ko fa na palais royal au consani ko za muyuda. Yeba bien comment on peut rester Adassa. Keba bibe kwana e quitter la yo. Toza ba noir, toza ba congolais congolaise. To fêtaka anniversaire belé. Tant wazala ki mobola. A publier âge de pourquoi? On fête l'anniversaire combien? Pourquoi publier âge? C'est ça. Tout ce qui a élevé, un coach, un shit. Important, c'est un pour valer dans moi si. Important, c'est moi, c'est dans mobile. Pour moi, c'est que là, ma pour la mobile. Mobile, c'est là, ma pour la moi cité. Et pour moi, c'est un mobile à mobile. Mais moi, si. Moi, c'est mobile. Très bien. Et la raison pour laquelle, ceux qui osent musiciens chrétiens, il faut un encadrement pilier et temple. Encadrement spirituel,
à partir d'encadrement spirituel, coach wana akoede. Parce que bilom sous le tindi ko ya sentiment. Sentiment est bon à mutu. Ouais. Oba no chité malé mais sans comme yeba o chité. Au moins ne connaît na moi ça bana ko yemba. Au moins que gaz est dans supénate. Ata beti conseil mobala boma gaz na. Mobala wana ça sur deuxième. De on est ouais. Ende komo ba bana ko yemba yo pe susu compliqué maka. Kasi tout le quand yeba te pour ba kasi de quoi ni si ben. Yo bango basala be miso atanga ko ba prophète d'Israël te. Nga ko batanga wa ko na nganga nzambe. Ba ba chante. Nga na bango dimension na ngeza sikolo papa na la spiritualité. La raison pour laquelle tu as faire peuple de Dieu à comprendre le sens Nathan Otozanang. Parce qu'en réalité, nous sommes bien encadrés, bien fondés, bien remplis par le Saint-Esprit. On dévoile l'âge dans le pays mani. Vous avez intérêt dans l'âge. Et on a battu sur mon maman. Au moins si à Kinshasa, na moi si Europe. So bisi o maman mkola tumbuka. Moi ça dinga ba lula ya zapi wa bébé, wa mon bébé très joli, c'est vrai. So bisi maman na chala moi ame fa na Kenya. So bengira mkolo boya bana o tumbuka. Ba maman na ya suki maman te. Ouais. Moi ça dinga to bengo koli yo koli boy. Atumbuka. Vol baga ozana. Kasi bango balinga ki maman te mais ya lingi na ki mkolo yo lo ba. A lancer là a joindre za signe ko lancer ko laksake. Ikamo ezali ko ali liboso na mutana yeba déjà que age neza ka temps mutana na mobali nga na yibiti OK tu na micro pourquoi vous tu na pourquoi la c'est age na tant a fêter ba anniversaire bele yeba na pourquoi alobaka age na donc musanza bakolo ba age na été si on peut comprendre ici musanza nzambe liboso cher akolo ba teke na malade. OK un homme de Dieu ba robete mba sutezwaye. Il va pas ba scène dans ba levi ba ta fanfare ba na ba certificateur. Ane ka levi. Azara servante a service azara kwa bisoti. Azara niveau na bisoti. Bisoti ba nganga nzambe. Ngaza nganga nzambe. Dans le lobby HD bon aussi ka nganga nzambe te ou bien ça ka kali. Azara c'est servante. Et tout donc ça na et ce qui est alinga gagner vie fafa na histoire Esther na Mardoché avant na histoire ya Ruth na Naomi. OK Baluka ba encadrer bango. Nadia yena mtomo na mbongo mbongo chaka na sac ezaka muke mbongo mususu ba elekinga na mulai sikoyo evimba dollar na dollar ko paisa Nadia lambuka okopwa osi bango mote na ya pemba bochanga te pono iba bambongo eza te bato bavona mbongo ba politicien bazala mbongo te ko ya $1000 te bango yaka na ko ya sac valise mobimba mbongo plein on a 10 valises ya ba dollar ba mbongo eza so élévation eyaka siko soki élévation mosusu eye na vie ya motu soki amaîtrise yango bien te ememe na chute donc wana élévation te esala ye bongo kasi élévation te élévation diki élévation nzambe te obona na otie diki nzambe ndenge tie diki nzambe organise histoire tie diki nzambe asekisaka bato tu nzambe so asepe le problème eza Nadia landa bien oyosala na ngai yo question na yo réponse na ngai oyosala émission ya mo époque na ngai eza ouvert mpo na yo po journaliste mosusu na yemba bango ti le problème eza ni mama Nadia Esther adevoilaka identité na ye te abombaka tribu na ye azalaka muyuda abombaka kombo ne Adasa pourquoi Esther abombaka bayebaki ke Esther abala payen soki adevoilaka aza muyuda baboma ye ebele lelo baotisala na gouvernement na biso ya mboko baa barwandais babomba identité na bango esoki badécouvrir aza rwandais azwa poste te on comprend le problème na Esther ezalaki abombaki identité ayeko dévoile identité na ye nsima ntango Esther
amoni danger comme quoi baboma pe nde esere ko bisa roi e ba tekenga sa muyidu ba baboma peuple na nga peuple na yo za muta tribuni abina muyuda pe comme on ngeza inspecter adasa oui même na poto tuna ba balata ba kombo ya kolata donc ce qui est a dévoilé le âge na peut-être ça s'appelle la cause moko boy parce que vous venez de dire là que Esther a dévoilé identité na pas roi tango amona que peuple comme il a danger ça la cause comprend bien il peut ça la cause na ngo ba manager ba yebele liboso na yewana o ba linga ye tenga na sapuna te na za tester te na testaka bana ba so manager ni alinga ye bon manager qu'est-ce que le manager liboso na ye kendo tuna ye ngana betaka musique te na te ba manager ba ye voilà pourquoi tu nyito ye ba manager ba ko sa comme manager ye en réalité soki mobala zo linga yo eloko liboso fo bomba kombo na yo o wa ko lo ba ke nga Brigitte ye mobala nzoka ba na Brigitte abi Brigitte musu ye en fait, on a tapé à côté. Mais quand on te demande le nom, comment tu peux cacher les noms? Faut le voir, mobile vérité. Ah, mais on a combiné une casse. Ah, on a enregistré des numéros. Yoka, ngai na boy mobile na koma Nadine. Moi, si na koma Nadine. Est-ce que on n'est pas na Nadine? Nadine a kimanga blog anda ko ye. Eh wo. Ba bombaka. Dévoiler comboté et ça peut me bombaka mobile comme c'est sur nanda kuna bino namté faut encadrer na banda et ça ka bendis so commissaire wana ba libala pe kokufa mobile ke libela pe na kendaki et ma pango benga na libala OK mais na ko bisayo il faut bomba na tribi butu so mona ba linga oyo sa muyanti kintuidi ego simba te kintuidi attends kitoko aloba anglais muyanti simbati kintuidi. Voilà, merci beaucoup. Donc, si on peut retenir quelque chose sur l'anniversaire de Enis Manyanga, allez-y comprendre que Moussa Nzamba Mouké a raté David Zaki Mouké, la famille Momomba, Mokolo, donc Moussa Nzamba Mouké H, si on peut comprendre comme ça, pour changer le sujet. Un homme de Dieu d'abord. Attitude d'homme de Dieu, ce qui Nzamba s'est carné 4 nayo. Il y a sa servante à Yembaka. Le problème c'est que azala un encadrement. Pour aller bagelo na ko koloba na wa ko koloba te en public. Ndeko moko wana ya mwasi abane ko pate ko lekaye. Oh bango bayokela nga jalousie pona za na tel. Tel ni obenga chibe BBL. BBL ya baluba. Voilà. Bibi. Comment passe BBL mais mai? BBL. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. Le problème est voilà. Attends, parcours à Bayené. Voilà, il y a sa musique à Bandi, Congo Bandi la musique naïe. Mais il y a ça la balboum te. Il y a ça la rabande de chanson 3 les nesi. Il y a sûr que na presque à terre à CD balboum chrétien, il y a sûr que album abimisi. Et avant album te. Le problème c'est que c'est le moment où ana chekina mo ezaka naïe, mais esenga encadrement. So encadrement wana et ça là que non et puis c'est fondation à un pilier makasi pour avec la musique internationale parce que bazana day et s'il était 40 jours et kokinamte so yo 40 jours et kokite on doit célébrer anniversaire on peut ça âge na yo so poto sala ni et alors la pasteur aleki na cher azolo bagino ba beti ngambasu l'église est panzani yo pasteur ba beti ombasu yo na malade en pese bongo ngamundimi pourquoi makasi va protéger ngata la grâce naye bayemba makasi ko kebite ana grâce ne mo yemba ko lekai mais grâce na lo ba age na ite mais bon ça que Nadia o koza ne longa kitoko mais ozana prêtre te na libala comprendre oui ya ngomoni ne ko la ya publier age na ye
sentiment nini epusaki apublie age na ye eza na vexe nini elobi fo annonce age no liboso ocomprendre ndeti nga prophète d'Israël bato na ngai oza ekolo nini na babamu yesu mais yango mpe lukele makamba comme oloba oyo à 35 ans elle devait déjà être mariée, elle devait déjà avoir des enfants boye na boye bato mpe bakoma ocritiquer lisusu likolo ya age na yango apesaki mariage ezalaka même na 14 ans même na 16 ans même 17 ans eza motu oyo azokoencadre mwasi na éducation de base mwasi azwaka éducation de base epa baparane ya 100% te azwaka 40%, 60% mpe esala 100% ke nazwanga epa mobali fo ozwa mobali oyo akoencadre yo pokola bien nadia ata te kpi oza mwasi yo te moto obalaka mobali nde moto abalaka yo le problème eza ke ye acomprendre eloko wana te yango moni ye mpo abala eza likambo akobala eza likambo azala pre eza likambo mongongo te ya mpe likambo odevole age te eza mpe likambo odevole age te efo nde azala agité te atika agitation azala calme tala bapesi yo lupango na gombe mokombe agité ndenge omobelela lupango na ngai tosongi epai ya age na ye ata lobi yango eseni c'est son âge non au moins elle a dit la vérité elle a annoncé son âge est-ce que Nadège mwasi ya Toms esi oka age na ye anosa non bongo sika kaka ye nde mutu alobi makambo na ye ba age wana nayebi te soki nani asengaki yango nayebi te soki nani asengaki yango kaka ye nde mutu alobi age na ye wana nayebi te soki nani asengaki banadege baloba yango te badebora lukal badebora babeti ye na musique na debora atema debora te debora abema anglais yesi ayimbi banini banote anglais amemi ye na français amemi ye na chiluba amemi ye na lingala asali ye boye debora mutu anobunda na ada ada nigeria osaka na ada debora wana azali international sandra mbuyi kaka pamboli tala bongo moko nde sandra mbuyi abeti bolamu afandaka place moko boye na sala tamona mwasi wana ya mystique agumi mwa lokolo na ye boye pa okozwanga lokolo na mte agumi boye pa le problème sandra mbuyi apesi makambo tala bamusicien chrétien na biso ya basi bazali sandra mbuyi bango to bezongelo na deje shilo po na deje abandi na se abandi omata amatala tala na deje alaki ya black day mwasi atoms yeba yaya nanga yo nani alléluia naza reconnaissante yo na deja tabavo kisini na deja wana lembaka te mbaka na libumu ngongo wana na tala ale moloto andima na deja ye coach nini aza yauti na groupe nini ngomba eza groupe te fo otune question outa na orchestre nini balor mbongo bauti pa Charles Mumbai banadege bauti pa Alain Moloto misamu epa ba Charles Mumbai yauti abimeli wa ngomba l'église dans bango église wa yeso ya ndelo baba église kupende ba église ba pesa ke chance tena ba pasteur ba nimaite ba nimaki ke ya bungati okango tena nzemla azande ko mwasi un jour va obeta l'église on a boyo lo bisanga makambe bele azande ko mwasi to pese bonne chance à avancer à ça makambe ninga osala. En parlant de Sandra Mbuyi, j'aurais appris que à faire partie sur sikoyo na makamba boye boloba nini boloba ke ne touchez pas à mes oins musala nzambe o aza so otale boye badenigra mutu te mozomona ke awa pasi ezali awa la personne ici il souffre mutu ayeli ye peut-être $50 to $30 to pe $20 pour asala émission
pourquoi dénigrer moi na bato à 35 ans ma beneka ponza ba tombolier après bino boloba nini que non ne touchez pas à mes ouais vous serez maudits. Non, quand lui se permet de déborder des propos comme ça sur un enfant qui ne lui appartient pas, commencer à lui comparer avec ses frères. La grâce ne choisit pas. Sœur Eunice, pourquoi bandekone ba régner tendengi ya régner? Pourquoi ba komi ba célébrité? C'est que grâce à Nzambe est trouvé nde Eunice. Et trouvé bandekone te. D'ailleurs, quand la célèbre côté kakoyem, il y a combien de voix. Pourquoi Madjabou? Pourquoi Madjabou yaki? Objectif à Madjabou Izaki ni. Objectif à Madjabou Izalaki et propulser ma talent oyo qu'il est yébité. Mais c'est Eunice. Quand on sala la table album, te au salande ba denzembo, mais ba denzembo wana yango et poto fandier. Parce que ça qu'on a battu ba sala ba album ba 10 titres. Album penda bo mais rien l'autre côté zéro akenda ata Brazzaville a pas makenda te masali 10 titres. Donc ce n'est pas le fait d'avoir une belle voix. Pour ceux qui ont une belle voix, ma Micheline Chabani. Azane na belle voix te mais nzembo ne asala ngo ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que maman Micheline Chabani biso ba o ebeta na ba mariage, ebeta na matanga. C'est pas question d'avoir le belle voix, c'est question d'ali à kozala na grâce liboso nzambe. Na grâce liboso nzambe. Soki biso communauté na biso, tokoka ko stopper makambo boete, makambo boye ko silate. Les gens vont se permettre de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, dire n'importe quoi. Après, tu as oublié sur les réseaux sociaux, et comme yo, tu as les réseaux sociaux. Un passé, ceux qui prophètent, ils ont les réseaux sociaux. Ils ont les réseaux. Donc, ils prophètent, ils ont spécialité, nos fans délicats pour critiquer, ils ont soi-disant, ils ont l'équipe, ils ont la spiritualité. Mais quand il faut comme on le croit, c'est ça, c'est un apôtre. Ana poto séjour na ye eza prise en charge place ba invité kuna non quand même au niveau ya méchanceté comme na mboka na biso c'est trop au niveau ya méchanceté et ba prophète ba komi ya lokuta on dirait Congo métier so luki musala ozo musala te OK gauche droite zo simba te yo suka na ki pasteur c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'escrocs. Beaucoup d'escrocs, ici, dans un prophète, détruit ma vie à battre belé na Kongwana au nom des prophètes. Beaucoup de familles s'éparpillent, pandi, famille belé au nom des prophètes. Mais sous bazo s'échapper nanu. Mais sous pende hôtel pende le bipe nanga mutata mutaboyo pesa nga prophétie papa. Fana na prophétie na yo. Et comme qui haine qui mutima mabe. C'est Eunice okufate, c'est Eunice lo ke komelete. C'est Rémi ça quoi ya pété succès peut aussi la tebe invitation peut ba PC kaka to zalia mini bozana comment on se permettre muni mo kolakila ba tumabe c'est comme si mini boza c'est comme si mini bo se permettre comme si mini bo pambolaka bozana ba thermomètre on pas la bino non après beaucoup de soucis je non Sandra Mboui alongwe Madjabou Deborah Lukalo ba rumeur et bimara ki alongwe Madjabou ti Deborah Lukalo alongwe Madjabou alongwe boy akei asali boy mais Deborah Lukalo ti le Lazare na Madjabou sauf que Madjabou travaille en activité c'est Mikola na activité zate c'est Sandra Mboui abala c'est Sandra Mboui abala ce qui activité zate na Congo na compte Madjabou san il faut fanda na mobile na bana nae beaucoup obligé que fanda na kisha c'est ça contrat à travailler sur base de disponibilité ya musala ningi zo singa na Congo ce qui Mikola na musala zate na Congo aya sani akoya ko sala nini non mais ça commence à exagérer Nata comme exagérer eleki. En tout cas, beaucoup plus, Nazaki Ndepona, c'est Eunice Manianga, parce que mission a sincèrement énervé. Donc, on l'a dit, amitié na place à part, comme on dit quoi faire.
Quand on a des émissions, on a serre de Boral, quand on a âge, artistes, comédiens, musiciens, nigériens, belés, âge de Internet. Et c'est âge comme il y a tabou, tout pour faire peur aux gens. Non. En tout cas, abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Si tu as besoin d'être monétisé, Copyright Strat, Community Strat, AdSense, ou tu veux travailler avec moi en collaboration, promotion, publicité. En tout cas, n'hésite pas de me contacter. On verra dans quelle mesure, en tout cas, on pourra vous aider ou on verra dans quelle mesure on pourra travailler avec vous en collaboration, promotion, publicité et tout ce qui va avec, en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon début de la semaine. Bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.